ndeko gradué, ndeko licencié, ndeko docteur, yokanga malamu. Oluki misala makasi na domaine otangelaki mais ezosimba te. Olovanda okanisa pourquoi ezosimba te, mabe na yo oabandonné. Soki oluki misala na domaine otangeli ezosimba te, mais pesa chance na domaine amitié. Lokola na domaine de gardiennage comme un agent de sécurité, travaillant comme un courrier, comme un serveur dans un restaurant, dans un hôtel, yekola ta kukumba mutuka, travaille comme un chauffeur. Mabe na otikana lolendo. Moi je suis licencié, moi je suis gradué, moi je suis docteur, je ne peux pas faire ce genre de travail. Yoka. Diplôme non à licence, pendant que je ko futa ba facture na ote, eza elo côté. Bato belé tozo envier lelo, bazota mwana mituka mapangu. Peut-être ba banana misela ya mikie koleka kutu onga na recommander. Ndeko. Tikana lolendo. Soki makambo ezo simba te, zonga na osima réfléchir. Olozongi sa cause nyonso na mboka, ce pays va mal. Bunda tia nzambe liboso, nzambe ayebi, zala bwanya.